nazo lancer appel na ba peuple congolais tout au côté la mukuna po ba kabiliste baza benemi na biso ba peuple tout au côté la mukuna na minito na olo bana batu to balinga présence ya bato akabila te na mboko to chana makambo mukuna na pembeni. Total objectif na biso ya na nous Kabila doit être en dehors de ces pays hors d'état de nuire. N'importe quoi. Makambu wana mukuna ala salaki yango to asalaki yango te. Lokola mukuna total eza l'essentiel ezaka ke Kabila hors d'état de nuire. Kabila linga kotambo na bato amabe. Bajang neti batu ne batambo mwamba baza batu oyo jamais bako dirige sous Congo na moment. Bajang ba mama FC so ba soutenir tambo mwamba na baza bajang ba mama oyo so ba pesi ba 50 millions na kingaka chiboma mobile no ba boma pona bango bato la muka o ba bimisa ke bango nde ba vrai opposant. Mukuna skwa ke ko cha mamu sapi na lisu c'est-à-dire na lisu akingakati. Tambo mwamba a bombarda avion na ba civil na RCD Goma. Na kati kutu esala pe kitoko makasi tata mwasi na zana na kati. Omoni tambo mwamba aza papa mo boye aeko reconfirmer arrogance na ye. C'est-à-dire tambo mwamba manka bino nano presse au bois 4e pouvoir respect et à part ça tambo mwamba ndenga zana a réduire au babengi institution sacrée à Sénat. Congo France Bisona bango bangona biso bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko. Le devoir m'oblige de vous informer, mesdames et messieurs, fidèles de 3W Congo France. Merci pour votre fidélité et puis attention que vous nous accordez à vous informer. Attends, Yol, merci. Ngai Abino Molobeli, Topé Servante, je suis ici avec Fils Mukoko, les gardiens du temple. Bipa Iwapi, Tozaliko Betama et Oyo Ezaliko Tala, Mboka Nabiso République démocratique du Congo, Toko touché sur bas point et belé, mais sans plus tarder, Topé Sana Mbote comme d'habitude, et puis Toko revenir pour la question. Mbote Nayo, Fils Mukoko. Mbote Josephat, Congo français. Merci beaucoup, Fils Mukoko. Sans plus tarder, Tobetana nous masolo et tali Sénat parce que nous ça qui ont tous obéta masolo en général eux ont les cambo cannabiso. Na Sénat, tout le monde qui me colle les gars qui président du Sénat Alexis Tambwe Mwamba, basala qui ba discussion na sénatrice Bijou bipa wapi babimisa qui ba masolo na bango ezali qui akati ba intimité na bango na kati ensemble. Kasi to yaki comment na après 2 jours Tambwe Mwamba à offrir la sénatrice Bijou Flair Oizali symbole ya exquise. Est-ce qu'il fallait qu'il a sengango liboso ya ensemble to fallait qu'il a lukaye moko madame sénatrice Bijou individuel? Ouais, normalement na CP non ndengo sous confinement place on a vendre rapport to sa émission on a communiqué. D'abord au moni Tambwe Mwamba aza papa mo boye aeko reconfirmer arrogance nae. C'est-à-dire Tambwe Mwamba manka bino nano presse au bois 4e pouvoir respect et à part ça Tambwe Mwamba ndenga zana a réduire au babengi institution sacrée à Sénat. Donc dans les États-Unis un sénateur n'est pas n'importe qui et le Sénat n'est pas au babengi n'importe quelle institution. Et puis si que Tambwe Mwamba ndenga zana a memi masolo yo poto lo bango bien mais ma solo ya ba love na ba bengi institution sacrée à Sénat. Sénat ce président de la République a empêché bango nde ba ko remplacer président. Et ça dit que a harcelé o ba bengi madame Bijou to ko mona a salé le komo oyo azo mérité démission. Tambwe Mwamba mérite o ba bengi démission dans quel sens? Ezake
a levé séance te a telemi a kei. Vous comprenez? Tambo Mwamba levé séance te a telemi a kei. Donc azo mérité d'émission. Ba genre neti ya batu neti ba Tambo Mwamba. Ezaka po Kabila linga kotambo na batu amabe. Ba genre neti batu ne Tambo Mwamba baza batu oyo jamais bako dirige sous Congo na moment. Tambo Mwamba a bombardé avion na ba civil na RCD Goma. Na kati kutu esala pe kitoko makasi tata mwasi na zala na kati. Et pe ça que Tambo Mwamba bombarda pe a revendiqué bombardement wana. Tambo Mwamba zobo sana ke to komi na état de droit oyo dossier wana ko bimana mesa pour foatia lobaka ofine na justice te mais na passé te pour ya za justice te. Justice c'est tout un pouvoir. Toko fouiner même ata ti sera kasavubu. C'est-à-dire justice c'est ko fouiner. Dossier ya Tambo Mwamba ko bimana mesa bato ya tumbaka. Na ajo ya ye ako riska kota na chambre à se suicider à me la poison. Mais vous koyoka que madame Bijou bake ko pese fleur ya besquise anabi nga una kote la ki pour na mona ki basali maman moko atangisi ma ya misu. Na comprendre te na koloba ma ya misu ani alaki nango ma ya misu ya pasité ala inde ma ya misu lemsu ya bolingo so nazo yeba pété. Nazo comprendre pété pourquoi ko tangisa ma ya misu. Atangisa ma ya misu ba ko sali besquise il fallait akende ba rétablir na ba droit na na justice. Azui ba frère wana de côté confusion moi na kan ya FCC de côté ba maman mo baleki bazo soutenir Tambo Mwamba do ba maman na vraiment na yaki ko sénatrice par exemple ta FCC bazaka bato ba kan so kaza mutu baati bango tu baza bato akam moko ozo comprendre soki ba maman na basali otai déclaration ba maman muninga na mino ba menacer boye bo soutenir Tambo Mwamba donc là na permis Nathalie Josephat ba maman na lobi ata bachel ata ba mama bi pupula bako se comporter ni ba mama anate et à part ça ba genre ba mama FCC ba soutenir Tambo Mwamba na baza ba genre ba mama yo so ba pesi ba 50 millions na Kingakati boma mobile no ba boma pour na bango rien que Kingakati donc Kingakati ou rien. Mais est-ce que sénatrice Bijou a poursuivre le processus judiciaire? Sera poursuivre kuna lobi nzambe merci. Première dame maman Denise Nyakero Tshisekedi, l'aime soit nga kota likambo. N'ebsio voit maman avec tout le respect que je vous dois maman Denise, makambo etali mwasi ya FCC ko kota raté. Poso basali mabe na bato ya Kingakati, azui appel o bango babenga ya ngomba na bango ya Kingakati, a changer na vie. Donc maman Denise merci beaucoup neti okota ki note makambo yango. Donc apotana ye mo maman Bijou en po ayambi de fleur ya mutafinga qui est donc ils ont l'axara ndenge bango na bango baza batu mo boye donc fils Mukoko Mukuna bakomi ko benga ye l'homme qui fait peur. Évêque Pascal Mukuna to monaki ba vidéo na ndenge tambolaki toyoki ba voice ya madame wana ndenga salaki contre évêque Mukuna toyoki ba processus c'est belé mais kolanda ndeko kolanda évêque Mukuna aleki na émission ya confrère na biso Israël na bosolo koloba ete ba montage azali ko accuser FCC na auteur makama lelo opé apporter personne ya sénateur à vie Joseph Kabila plainte. Est-ce que Mukuna falaka kendi na procédure wana topendenge wandenge zana banini omoni mambo évêque Mukuna na minito balobako son de konayo a sali infraction ba menacer to likamo ezoyele ba kotela ke nanu après oya oyebse o sala ke infraction. Makambo évêque Mukuna eyeli wana eza bana basi misu na mondo baza ba Jezabel mais batambola na nzela o pona ko lukara ko séduire batu na bandenge mo boye bakwisa batu de moi Jezabel ekota mingi pa bana basi makambo yo mwana mwasi wana aye nango wana bakoka trouver un peu à l'amiable
Maintenant lo bana batu to balinga présence ya bato Kabila te na mboko. To chana makamba mukuna na pembeni. Total objectif Kabila doit être en dehors de ces pays hors d'état de nuire. Mukuna zu courage. Courage au bato belé. Les baleka ba TV ba Kabila il faut ba kange. Bato ba na bona autant ba komba parti politique boye bi bango. L'effet que biso to sala coalition na Kabila to komaneti biso ba qui pourtant un parti politique eza mabete parce que bato la muka o ba bimisa ke bangonde ba vrai opposant. Mukuna skwa ke ko cha ma musapi na lisu c'est-à-dire na lisu ngakati. Alobi kendenge zawana na fundi Kabila pour 10 griefs. Toyoki ata leader mon côté awa na Congo a soutenir Mukuna pona dépôt ya plainte Joseph Fat. Vous comprenez? Batu tout bouche be silence radio. Na minito Mukuna ndenga ke ofunda Kabila mais américain mon États-Unis Herman Cohen a sepeli nango parce que ndenge zana makambo Kabila sala peuple congolais oyo sala ki toko mu akize mindele ki ba mindele ba complice balingana bango Jesus te. Mukuna ke ko funda Kabila bato tu bazoya ko linga basala o babengi be échappatoire ki babimisa ba dossier ozo comprendre ba au moni yo mo utolo ba télé 50 eza babengi télévision de 1000 collines ezaneti radio de 1000 collines oyo banda ko sa propagande na Rwanda ba boma ba o babengi ba tusi ozo comprendre télé 50 ans objectif nango eza ya ko accompagner ba tutu o baza ba pro kabiliste. Soko moni ke loko zola sake mwana mwasi wanga nde Mukuna lobaki aza o babengi ange o babengi ya kingakati danki o batindaki pour ba bloquer éveil patriotique. Mais nangambo batu misusu balobi non Mukuna akoke ko saisir cour constitutionnel té parce que procédure ya kendeli c'est pas ça quand même. Procédure nin. Si invitation dans le comité pas Kabila. Oh, à côté ici dossier et landa procès. Cour constitutionnel zaba ange il faut pas saisir en. Et zaba ange tout Congolais soit moni likamwa ko saisir ba instance. Mukuna ke ko poser acte wana eza acte politique. Même bazo linga ba ele ba makamba midi 14h. Ata so ba kangiye histoire érotique ala ke Mukuna fundaka Kabila na justice 1 point. Est-ce que Mukuna pas ça lelo kwana alinga kezelaka que après avoir ba vidéo na ye e tamboli après à profiter une occasion na afunda sénateur afunda Kabila topé FC. Abanda ko kane depuis kala. Soko monanga ngane naza we batutu ba ina Kabila bala ba master nanga. Même Satana soga yini Kabila na koma masa Satana. Mukuna l'air a bongwani alongwe kabiliste andimi oyo babengi lingomba ya pepe na ninyango parce que to moni même l'église a yebisa bandimi betela Kabila maboko mwana mbali wana yango alobaka yango ce sont des imbéciles qui ne changent pas alobaka yango lenga na moni ke Mukuna abongwani na kenda ko pese diplôme comme évangéliste de la libération. Na PC diplôme Kabila siko ndenga zana monika lira Mukuna ndenga zoya azo rejoindre moi no mobali gardien du temple ponga vraiment pona ngavuma Kabila na mona kesu na Kabila au moins Tshisekedi na benga Mobutu c'est le mal du Congo ngaku na bakisa dose Kabila c'est le Satan du Congo et puis si ke na kenda ko saki camarade nanga na Mukuna siko ba monika ndenga zana banini poto freiner na makamwana to créer Jézabel Moroboy. Ouais. Le col on a eu partagé même avis que ba vidéo ce sont de montage. Eza ba biloko na bana ba laboratoire sophistiqué kuna na kingakati bazana batu ba ebindeni bako beta. Bako créer problème. Baza bandokia. Mais bande comment moi ça bazali ko lela ba bi masuba ya ndeko na bango mwasi Mukuna kende na ngo wapi selon ba audio ba biloko ana yo yebi batu so bazwi mbongo bakoloba n'importe quoi makambu wana Mukuna ala sala kyango to asala kyango te lokola Mukuna total eza l'essentiel ezaka ke Kabila hors d'état de nuire. C'est votre partenaire Yabana basala coalition na bango na boya coalition depuis kala na loba. Oui,
Majorité pour... Quand on parle de l'UDPS, on voit déjà votre coalition. Laisse tomber, attends que je vous explique ce que c'est que. Dans la démocratie, c'est la loi de la majorité, protection de la minorité. Nga na minoritaire, na boya na coalition, pour na mona coalition, il y a Angeluna Démon. Et que Simbate, yo mon coalition ni nango ministre ya fonction publique, soka kenda la vena kingakach. Aye na tonga nommé ba secrétaire général sans à respecter au babengi constitution. Or que constitution article 81 lobby, c'est lui qui nomme, c'est le président de la République en conseil de ministres contresigné par les premiers ministres. Il y a nommé. Yozo mon coalition au moins une coalition là. Avant bakota conseil des ministres, bakota conseil des ministres na ba ya kindoki. Pour ba ya ba bloquer ba place. Toye biango coalition nga ko lingango te coalition na bango basala nini po balinga su basala nini lelo makambo mukuna na pesi position nga azala sala ki yango to asala ki yango te to tena makambo wana na pembeni to ya otune yo vuma pasteur makambo po anyo sala ki yango mais lokola ndenge za siko bakabiliste bakomo kota makambo yango nazo lancer appel na ba peuple congolais tout au côté la mukuna po bakabiliste baza benemi na biso ba peuple tout au côté la mukuna na minito. Fils Mukoko, gardien du temple Ndeko Mukebai, Oazali élu à Lingwala, Molobeli à population, surtout à la ville province à Kinshasa. Tout le monde qui est en prison, à Salaki émission presque ébélée, quelques temps après. Information est en bon dans les réseaux sociaux, va porter plainte, va porter na ba confrère Nabiso et Edmo Izuba, Israël Mutombo, voilà, va porter bango plainte par rapport à propos au Batenaki nangambu ya assemblée provinciale mais koyoka na assemblée provinciale koyoka yemoko honorable Mukeba ya lobi non bango souci na bango isa que bambongo oyo ezalaki oyo ebimaki pona ko sela musana kati assemblée yango nde bango bazali kobetela CT yo gardien du temple de la démocratie fils Mukoko nino koki koloba na ngambu ya ba député na biso ba député surtout provinciaux ouais mambunde zaka ke ona koloba mambwana moninga ba mamba Mukeba ivana linga loba ngote so na yeba ko tuna ngo mena linga na so tuna ngote Mukeba ikatizo concernant ouais le problème ezake kokendo funda po batu balobeli makambo mo etali gestion na omona ngo ezana ngo logique te ozo comprendre ezana ngo logique te fils unika ka gestion balobeli gestion mais nazo zongeli loko mo tokobo sanati pona makambo ya Sénat ya tambwe mwamba pope wana omoni na mboko tona ba problème ebele corona payé tokoti na ba crise kozana des chambres ya parlement pour ba créer ba dépenses ki balingi ba bongisa boye baki ko signer ba contrat de gré à gré ba pesi bana na bango so bazana ba société ya bâtiment toye baraté nga fils mko nazo pose ezana ba mboke belé bazara na chambre moko o ba bengara parlement monocaméral donc bazana chambre moko maramte c'est chambre basse chambre haute non tangi lo ba mboka Danemark bana na parlement ya chambre moko Grèce bana parlement ya chambre moko Israël bana parlement ya chambre moko Luxembourg bana parlement ya chambre moko Nouvelle-Zélande bana parlement ya chambre moko Suède bana parlement ya chambre moko Turquie bana parlement ya chambre moko pona ko boya ba dépense a pe na Congo na omona nanga tina te ba krile biso koto ensemble na koto mabunda koto tambwe mwamba ba c'est la soka chambre moko o komba o eza possible ba mboko ba leki biso eza possible et loko ba lobaka ke ba sali loi na ensemble ba tinja pour deuxième lecture c'est-à-dire kuna na senande ba tamaile ba leki ba député ba tika ba aventure ba multiplier ba biloko po bango bazwaka ba mbongo oyo ko futa ba fonctionnaire ba to ebele wana la parenthèse ko ka raté te pour na préparer quand makambo zo to comme na nini
wana dana lobby soki mutu hein soki mutu atuni likambumba mo soka lobby yo ko funda e eza bien te tozape bazape na ba droit ya ko loba pe ya ko tuna ozo comprendre il fallait basa na droit de réponse yomba mo ko sauter au funda e basa na droit de réponse au sali droit de réponse te mbamo sauter au funda e wana eza be esprit mabe ozo comprendre bon nazo yebisa Israël aza na courage o comprendre aza na courage eza yango nde makambuti makamba wana état de droit yango wana Fils Mukoko tokena on a dossier ya Daniel Massaro ou Azali neveu ya Vital Kamerhe Durkap chef de l'État. Daniel Massaro après avant que Kamerhe Keneko s'est présenté dans le parquet général à Matete tout le monde a qui ba vidéo et tambolaki et après Azaki l'invitation malgré à se présenter qui était quelques semaines après to ko yoka audio na voix il y a Fils Mukoko. Fils Mukoko ozo solola na Massaro. Chose grave au nakati ya IDPS lobi bazoba IDPS wana donc batu bazali koyeba te balobi Fils Mukoko juste a commis corrompu ba misusu balobi te Fils Mukoko banda liambongo wa Kamerhe akora su koloba te. Batu misusu balobi te Fils Mukoko aza traître nakati ya IDPS. Tozana besoin to yeba dossier ya voice wana o ezali kotambwa na WhatsApp eza au motele ro tuna question na oriyo na au moni obi Fils Mukoko bazo sola na Massaro to sa conversation osali voice ozotindela tozo sa la conversation ozo comprendre tozo sola Jolicia na pesi nzambe merci hein et na benga ta Jolicia quoi Josephat quoi na pesi nzambe merci pour na Monique et Léon a commis leader. Ouais, ce sont des leaders qui ont des sosies. On imite que des leaders. Josepha na ebiso mambo ba bambi photo na bazui voice ba bambi c'est tout du monde et sali ba tout ba choc à danger. Nazo ba appel à partout. Ya on est na bi que naza na droit na RRT. Mais na expliquer ba tout. Kasavubu akufa ezana mutu aimita Kasavubu Lumumba ba imita kai nasuika wana Fati ba imite boye okomwa Fati ba imite boye et pesi ke Fati ko imite ba imite sai imita Kofi ozokomwa sai imita Kofi o ba en anglais copyright. Maman Mazon na mamba coronavirus. A sangsi ba musicien ba yembi so kangi misobi wa papa wemba. Wana chango parenthèse. Na banda otambola na petit moroboye. Petit wana abenga président ya Sensa Olenganko yaza vivant. Azo imiter voix nanga textuellement. Allô président, ezanga Fils Mukoko. Nazo bela sérieusement. Petit na vanda otambola na e jeter le nom parce que c'est un petit ya quartier na vanda otambola na ene ti sentir nanga quoi nazo tinda petit nanga mo boye mais naza malade bon tinda e petit akende pa Olenganko boza ba journaliste bo ke vérifier petit azwa $1000 lobi na tongo Olenganko ya tindi mutu aya ko vérifier so mbongo komai bayo kutanga na obeta damu wana on a pesi eleka maramba voice ne ya Massaro soki pe na banda ko sola na masto ba komisi yanga ya Massaro hein est-ce que so na sola no yo kimi obatami yo moko o publier voice wana nazo memo na logique donc Massaro lisumu nangeza nini photo na Massaro nani abosani ke Fils Mukoko ndenga zawana basenga ke ba photo même na ba wenze na ba supermarché na l'église na minu nanga oyo elongwa nazao ba bengi star politique ya nouvelle génération na mboko nani abosani
Et puis si que Masaro tokutane na 2019 l'air to bandi ba makambu oyo Masaro asenganga photo a publié yango a commis Masaro Gombe na Gombe et fils go gardien du temple. L'air Masaro a keyi a kimi makamna e oyo. Dessert ya famille présidentielle il faut na lobango. Roselyne Mbombo na Daniela. Ba koti na Facebook po ya ba musala za Facebook. Basala qui combattant na Facebook. Ba koti na Facebook. Ba copier photo ana ba publier yango. Fils ngo laki sa place muninga na kimi na mbongo a l'État. Na réponda ba on rabi tumbo bozo luka nanga boko kati. Problème ni bazo s'attaquer na ngai o batu ba olinga ne ba se élimination politique na ngai. Mais na zo yebisa bango boye. Ngai oyo hein tu serais dans latisango ba benye antibal politique. Oye place na vandaka. O mona mbongo corruption. Mbongo corruption mais un jour na côté sabino tina bandako yo hein pour botala ma parmi les 5 noms ya batu ba bunda sona ko vanda na ba condition. Problème est ça. Makambo oyo ba oloba ya soki Masaro. Fils mko corrompi. Na ebité hein. Na ebité. Et puis si que bazo akizenga l'air ba bengi caméra na tribunal na kendaki na tribunal. Kota ndenge état de droit et démarrer quand vous. Na sali déclaration na bi bato IDPS comme ba juge té. Bato INCP agitation té totika justice c'est ça. Déclaration na nga yangwana. Oh akenda tribunal pour nani. OK bato tout ba alaki. Photo moko bazo balancer na repesa ba photo tout boko chango bato ba mona. Photo moko ba balancer. Eza photo nini? L'air to sali cash famille INC IDPS. Ba benganga kuna na nini o ba bengi na siège à INC na cadre famille. Na simba micro na obino to consolider famille to sangana to zala na bolingo. Photo wana ba e kozwa yango lelo ba publier que fils mko ake INC. Ozo comprendre makambo ngo. Mais na ko ebiso oza journaliste ozo landa na Côte d'Ivoire. Il y a un jeune leader au Babenga Soro Guillaume. Ouattara lokola déjà ya emandé Sili a postulé té. A Monique Moutako gagné l'élection za Soro Guillaume a bêtier double pat à Ibi au consort. Batu bazo banga. C'est-à-dire Fatia Robeta demanda. Après Fati soto koti congrès na makambo basali ba combattant bateki ba poste na ba combattant ba tika na sans été. Bazana beaucoup de difficultés ba gagner na congrès pour na osala président UDPS après Fati. Ah bon? Nano sarango. Pe mukona comme na voice na bango ya fils mukona bango ya kindoki je viens t'expliquer. Toza ba sera zebolaté. Toza ba série ba bengi technologie za ba ko imiter voix na yo. C'est pour m'abattre politiquement. On est en train de créer ça. Yo monate ba katanga Photoshop balat singi lamba PPRD. Au mona ngote. Makambutu mais makambwane za ya benemi politique na ngai. Ozo comprendre? Benemi politique na nga na moment oyo ngana nazo vivre ba bengi nazo kanga mutema. C'est-à-dire bakatanga kovo babetanga na vimba neti fayulu babukanga loboko yo toza na inane na pouvoir bapekisanga na kota permanence sans raison lelo na limité ba ko selanga kuruze po mbongo etamboli et pas bateau na yebi déjà ba selinga kuruze babi adie fils mukoko na pesa batuka parce que faut expliquer pe bato parce que ça ba vidéo batalaki batu batalaki ba moni. Je suis menacé de mort. Donc yo za na problème personnel na ba cadre na bino. Naza problème personnel té. Na ko expliquer au makambu o yezo sala. Les gens sont en train de chercher à me diaboliser. Vous comprenez? Pour na longwayi des pes ba commissariat des pes palou. Ya on est na ça je suis dedans. Vous comprenez? Mutwa kufate. Josephat Nzamba batelo kufate bo mona so fati abeti demandande na dirige des pes wana. Pays des pes mukonga na dirigeango. Egoza sous ezaka te ba combattant ba acteur politique. Ba koma pe ba producteur.
non mais mao ba bengi option économique na kati ya IDPS nde ba ANC alaka le premier ali makambo tezo salama eza ba diabolisation ezo kende na ba marque ebele ba pecho tout balobaka lelo ngam na format bango na bengi moko na ebisi yaka na otolanda émission no mo boye ofinga mama Mida Ndumba na ebisi soki mama Mida akei na o ba bengi justice abi o l'accès couloir o ya telema ya Kindumba ozo comprendre o la kisango to en état de droit quand si facha okotelo to mama Denise okotelo le fait ofinga mama Mida yo kansi mama Denise osepela nango a omonu za mal éduqué koloba na lobi bongo lobi président parlement de Bouana ake kuna na parlement de Bounaye a telemi abandi bomba mabe mama Mida yaki ko pesa fils ngombongo a corromprenga naza victime ya moi ba makambo wana mais nazo yebisa na batu tout simplement batu baza na o ba bengi courte mémoire te mémoire mukuse nga na pesa vie na nga pona IDPS ba musicien ba boya ko yembela IDPS nga na kota studio na yemba ba demi temps Fati président na sala nzembo na clip na ebobi na te batu ba mona yango nga na sala émission candidat favori 100% Fati au moment toke campagne tozata na o ba bengi canal monté to bandoleka na sala yango na ba moyen ya bato a diaspora nga na récolta mbongo $1 pour Fati mutu moko nga na lia mbongo ne na ozo ba 5000 euros na oketia na banque mo a place na go sa publicité te na trahisa te ka lelo nde na koya ko trahi bato ba otinda ba mbongo eza bato bazolinga ba décourager nga mais nazo yebisa bango kara lokole comité na ba menace de mort yango nde pona mamwa masaro na kinde ko sala plainte o ba bengi plainte contre l'inconnu pour imputation de dommageable et usurpation des fonctions publiques na déposa kango na parquet général c'est-à-dire l'État a loukela ngai mutu wana oyo a imité voix nanga pour toucher na réputation nanga pe ya parti nangai pe touche na nina bato na sala ki déjà plainte oyo donc makambo wana bala ki sangata photo mo ya masaro ya noir et blanc l'air tout banda ki camarade ezate diabolisation ka me ba okokanga te le quoi ba komo linga ki ba bumangai soki liwe yelinga batu ba luka place outi te ba ba place outi batu bango ba analyser place liwane ko uta parce que ko sale la mutu croire mais nazolo bana bango soki na okufa po na vérité ozo comprendre na ondima na kufa po na vérité wana na kokende ko vanda place bero ba vandaka. Merci beaucoup, fils Mukoko, gardien du temple. Bazo sinali biso déjà ngonga ezali kopusa na kasi. Motuna biso asuke ezali dossier Vital Kamerhe. Boni bande kwa UNT bango balobi te procès fo ezala public. Basengi na SNEL bakata couranté parce que média nyonso ezwa accès na procès ya ndeko Kamerhe. Lelo Vital Kamerhe azali dirkab ya chef de l'État UNC ezali moko ya ba coalition o bosala coalition UNC IDPS kasi lelo ndeko Kamerhe azali ko se retrouver na prison ba misusu bazali ko lela la teza trahison et belé ezali ko loba mebele fils Mukoko gardien du temple pesa likalis eza état de droit quand on vous accuse de quelque chose ezati ba simbelio mundu ki ba obomo il faut que nous se présenter dans l'état peut-être l'état pour des raisons ya ko sécuriser et ko bomba ona nous pour lemsu batu misu ba ko ya ko profiter ne loko ba sala mabe na ok vraiment na ba débat na te parce que je suis beaucoup plus accusé na makambuso na opesa ngana muta o ba benga libre penser bon makambo ba ndeko INC bazoloba bazo senga ezala public na période de corona est impossible mais ngana oloba ke audience wana ezala télévisé pourquoi ezala télévisé pour papa azana mbandaka o azana bandundu o azana Kasai o azana Kivu na ba sankuru donc mututu avant pe na RTNC pe courant pe katanate
mututu avanda landa. Ozo comprendre? Alanda tina suka po ayebake mukona okoma mukonzi ata chef du quartier. So na sali faut pas na mbongo à l'état na osuka boy. Mais likambo yango sikoyo ozo comprendre? Makambo Vital Kamerhe oyo eza démarrage à un état de droit. Yebisanga batu ya ba grade neta ba Kamerhe depuis Kasavu ti lelo. Nani basi ba benga na justice. Ezaka na régime na biso nde et salami. Donc pour nanga il fait ça télévisé pour que ça donne leçon na batu nsuba ba mona mbongo à l'état net mbongo a poche na bango. Donc elo na kolobaka ya mwana. Merci beaucoup, fils Mkoko. Covid-19, Mokonzambo Kasaraki, Batour, co-visité, boni, bazali ko souffrir na Covid-19, donc coronavirus. Atambola ki na hôpital sino-congolais, atambola ki na hôpital des cinquantenaires, atambola ki mwebele, kota la paix ko présenter bango, nouveau comité, quoi, remplacer, Mouyembe, malgré Mouyembe pas zali, mais, balongole la moi première position, Mokonzambo Katambola ki, asalaki, ba visite mais kolela les ali na minute otozali koloba na province ya mai nombe batolobi et na matin de kuna batolobi baza isolé bazolia tenini te lo côté fils Mkoko garde na minute Mokonzambo Katambola pas dans souci à peuple moneta zo tuna bango so balia combien de fois isola ça que fati ndeka le karao na chaîne mo ya mikila poto batunye moni na linga lobi amour Fatia za mao babengi papa amour. C'est-à-dire atambolaki mais marambu ya wa lobake batu musu bazolia te na minute aux États-Unis plus de 25 millions des Américains baza frappé na babengi kozanga. Vous comprenez 25 millions. Oh bazo zanga biloko olia ba okendo zwango et pas bateau batie biloko olia ya ofele. Makambouana ya onde ngai tant que leader ya gardien ya armée des bâtisseurs tissérédistes je propose eloko moko to sala pe ba chaîne de solidarité bato be ba ganga na mboko ba mopao créer ta place mo bato ba sokoli maboko na tina ete baya bazwa ta baloso na nini ki mopao to eba ete so ya lega ya mabanga to yebate à part ça likamsu na goloba o biso to kanisa poto longa maladie ya coronavirus poto longa ngo photo zonga na ba bengi recours à l'authenticité Mobutu arataka politique wana ya sukaka kolongola ba komba mindele Josephat Longwa o komba to tikaka ba komba mboka recours à l'authenticité za ke photo zonga na médecine traditionnelle na surtout valoriser o eza ya biso na banzete o ya forêt na biso to trouver marambu ya bakisi pona corona. Ouais, ça lit déjà. Maintenant, minute, toujours dans le cadre armé des bâtisseurs tissérédistes sous confinement, toujours lancé karaté, le romo babengi pétition en ligne pour récolter la signature, tout ce qu'on a parlé, ma va voter sous forme de loi. C'est-à-dire, na kin il fait comme on a babengi ba permis de séjour. Pour l'ongwa bandundu, ok, katanga kisanganyo ya Kivu, ainsi de suite, Kasai, ba Congo. Il faut pas payer ce permis de séjour. Bayebi orokende pas nani pour comme fazer te avant pour déplacer batalio nan lem so ko za moi babilo romo ya ba corona te et ko permettre peut créer sous entrée moro ya mbongo na kesa l'état et ko za ngo ba $5 waneza makanisi nanga oyo na ko déposer na parlement. À part ça makamususu o eza quelque chose malheur et bon makambo ya coronavirus tozo sinse batubo babengi pétition pour makambo matanga na kin esila na bandaku neti na bamboka tu basali wana so ba réclamer l'état pesa bango ba fond et comme ata ba bibliothèque matanga ife suka aka na o babengi na morgue waneza makanisi ya asbelo nga na dirijaka armée des bâtisseurs tissérédistes toza je suis dans l'île d'épaisse bateau bazo kanisa na trahir l'aime sous bazo lota mais en réalité nazo tchara batou mal à l'aise pour na makambu na biso ya eu de peste nazo obligé na lobelango
Batu bakanisa lek to olobela mambu ya Jean-Marc Kabund to inaye te. Parti ezoke na danger mo. Po to lobeli yango trop. Lelo nde na olobela yango. Parti ezoke na danger mo. Jean-Marc Kabund aza président à l'intérim. Un intérim égal provisoire. Ils ont vendu langa yo bando ko changer ba couleur. Non. Batu bazo bosa na tokenda matete. Na matete kuna tokenda kana loseke UDPS primature. Loseke a signé dossier comme président délégué. L'air to komi ba rejeter dossier nae biso tolonga. Na moment où l'élection municipale les a kalaté. Soki Kabund tant qu'aza intérim. Ake ko sa dossier na biso na seni. Ba rejeter ba dossier ba candidat nyonso UDPS. Batu ba oyebate. Yango nde nazo yebisa batu. Kendenge zawana. Batu ba kansate ke toyina ba Kabund. Atanga nde nazabo ba elinga $1 million na pesa mutu Kabund na opesa ngote poto abana Tshisekedi. Ata Kabund so ba ebiseke ba osa fati coup d'état na 12 heures comme président pesa mutu na nga opesa ngote. Vous comprenez? Les loups entre eux ne se mangent pas. Mais il y a un ça ne va pas na ko kamba parti. Vous comprenez? Yango nde nazo yebisa batu tu. Ozo dénoncer nde ba bloko ya mabesi. Yango nde nazo yebisa batu tu. Na minito na sali plainte contre l'inconnu baya ko yebisa bino te ke fils muko kwa zolo bate po ba corrompre nazo koto ba bengi moi congé politique, c'est-à-dire na la justice lukelanga na motoyo. Ozo comprendre bo bando mona nga vuma sou moi mingi te quoi, mais pendant quelques jours na continue pour na zo ba inspiration sika. Merci beaucoup. J'espère que bozala qui ebele na banda kunabino kolanda biso na nzela ya 3W Congo France. Ngai servante na bino nazala kanesengo makasi soki nazali ko pesa bino information. Fils mukoko tokomi na suka ya masolo na biso. Mot de la fin na ezani surtout na diaspora congolaise. Ouais, mot de la fin na diaspora congolaise nazo remercier bango na ndenge ba soutenir biso na komba oyo. Komba na ngai ya liboye. Ata batu msu bazo yinanga. Nga naza na problème na famille présidentielle te. Mais famille présidentielle pe, eza famille à Jésus te. Même na famille à Jésus bato masumu bazalaka. Komba na ngai ezali ke famille à Tshisekedi ko matene ba famille Mobutu, to ba famille ba Kabila na ba trafic d'influence. Komba nangeza pona ba cellulaire nyonso ayu de pes o ba tiaka ba siège na bango o ba tiaka ba siège na bango ba siège à partir na mapangu na bango. Komba nangeza pona ba combattant diaspora oyo olie batindela ba famille na bango mbongo babanda ko latisa biso ko tindela biso mbongo poto somba mai poto bunda na Kabila. Komba nanga eza pona o ba bengi ba Congolais ou ba bengi ou baza non alignés, c'est-à-dire tous les Congolais non alignés. O ba papa na ba tika griffe te ngande na za bo ngande na créer griffe na famille na biso. Na balabala na ko tumba ba pine na ba gaz lacrymogène na ko kima ba balle réel na créer griffe. Donc il combat na ngeza bongo pona contact na ngai ils a plus de 143 85 0 84 65 55. Pona ba o ba ko pesa conseil, pona ba o pe ba ofinga bo fingi na minokara na sina mesana. Plus 243 85 084 65 55. Na tondi ba tutumbote na pesi respect na mokonzi mboka o nga benga fati volonté. Donc respect quoi. Merci beaucoup, très chers amis internautes. Merci pour votre attention. Au Bopesaki Biso, Ndeto Banaki Peto Sukisi. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Cette émission a pris fin pour aujourd'hui. Bye. Congo France. Site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Congo France.com